Ça on est sur mon innocence au manqué fallait pour ma bé makasi. Ma bé makasi. Comment moi mon ko manqué moko. Ma bé makasi. Ça on ma bé. Mais oui. Est-ce que ton mon a innocence au manqué fallait pour pas mais. Ma bé makasi. Mais si bé puis na chéri. Non 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 non, des apons na bongoté. Et la relation ya mutu na mutu. Ya legi na TV tam so soit dénigrer mutu. Mais si ko lobby akakuta na papa chéri a bien na e. On manquait ça autre chose. Mais quand la relation, il y a papa na moi, soit les qui na moi, ça peut autre chose. Mais na suka, papa regarde ça moi non, et le gros ça qui ça qui bien té. Comment yo ko manquer mon colo na yo. Et ça bien té. Que ça me va piquer ça bota ma fallait. Pas unité. Nous autant fallait té. On a pris exemple yelinga na mutu. So ndo yo lingo koti sanga wana so na mutu koti sanga. Mais on a lobby o yelinga na mutu. Autant on peut fallait. Bien sûr, fallait poupa. Mobutu et ça lui bien. Attends yoko mona. Bah oui votre orchestre me va piquer ça. Non, bon seconde ni kas. Ba chaki tirer ta. Si artiste ça musane bien ça la bien. Ngana yamba shenga bibino muvanda na bilona mutema. Muvanda na bilona mutema mambele karane sala no passe bo mona ninga olbati ba olongo mufu. Omoni défaut ezali na biso ba congolais. Oza bien na mutu. Mais ce que l'on pas mutu obani ko kosa na ya kokosa. Obani ko lo makamozo kosa na ya kokosa. C'est ça bien té. Chaingenge c'est un ami, c'est plus qu'un ami. Parce que tu es na bas âge. Mais mutu papa chéri a foula le roi chaingenge. C'était tomati toke beno ça la disque TH. Alempe la zaona mais ba pesa chaingenge pouvoir charge à disque. Mais Alempe la mochoa azaona chef d'orchestre. Comme so bangaka. Na bangaka neti ni. On a que so. Simba tepo, je vais bien na bloquer biso batu. Ya BCBG, yo chaya lo baga lobi, na keko secourir bloko bakanga na BCBG misa ko longa sa succès te na album ko star te na ke pa we ransono e bi sekele wana a débloquer biso pour na ça la vérité à BCBG. C'est n'importe quoi. Hein? Mon artiste na ebisa yo parce que na comprendre technologie là tout ça ba n'importe quoi. Na mona place morote que le roi de la forêt venanga Werason ayebo abino ndeni. Dans le studio abino ngai bo soutenir nzembo na te bo soutenir album Fabrigas. Na mona te que no bo football soutenir album ya héritier. Na album o ça les 10 yo poza na nzembo. Bien sûr. Muto yo ya pesa rombongo yembela. Bo suka ndeni. To suka ndeni disque bimité. So disque bimité romio kati. To so la trop bien. So suka kufina kasi. So kufina e. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Notre grande émission Mbote Nabino. Mbote, bonjour, merci à vous, merci à tout le monde qui nous soutient de près de loin. Liboso matalata na bino pona osala une émission musala o biso to yokola to kinela ngo banchiki poto la kisabino ko bateske mboka na biso to kende chronique biso to sala kana ebiki tant est-ce que biso to na mboka YouTube ko kufate parce que ba père YouTube bazali papa YouTube bazali
ba youtubeur peu bazali donc ça la différence avec Peggy Bokele to ba na yo sala musala bien pour avoir bangambe ko mobeba merci à Peggy Bokele so bozo tala biso liboso matalata na bino opesaka merci na moto asala nga bien za Peggy Bokele ya ba Peggy opesa pe merci na Ange Mwaka Ange ya ba Mwaka parce que soki ya saline to sala bien merci na yo au place yozali merci na Ange Mwaka merci na Code Mondial et puis joyeux anniversaire à ya Willy Mouché de notre vie tant est-ce qu'il y a souhaité à biso ba joyeux anniversaire tant comme ya tango na epé to souhaiter joyeux anniversaire na Code Mondial Code ya Mboka ya Willy Mouché mbote na yo et puis joyeux anniversaire mon vieux nzamba bakisa ebele yo ebika no sala na petit na yo actualité n'oblige aller chercher là où ezali parce que lelo dans la compte ya BCB Général Luka grand artiste un ya ba poulet ya JB Mpiana j'espère que Léon a plateau na biso to yeba si réellement et là on est au sala que BCBG ezo bimisa album te est-ce que ba musicien ba siliki est-ce que parmi moto na yambi lelo na plateau na biso azaka na BCBG to azo préparer à ça l'appel au moment attendant est-ce que 10 ans yango ba bimisa ka discuter lelo to ba sécurité na nyonso na émission na biso abonnez-vous massivement ici en Afrique à Elengi parce que on est chaîne na bino et puis bobo sanate ko s'abonner aussi na benza officiel parce que yango wana nde boko ça la jemo ya bien boko sepela nango Peggy Bokele la kisanga déjà invité langa on a invité surprise lelo to na Rio na yende to solo makambo itali d'abord Rio et puis au itali mouvement réinvité langa j'espère que ba question ezalanga ba réponse ezalaya j'espère qu'on va parler de tout sauf rien ici l'émission na biso la première fois na yambaye na plateau nanga lelo Théo Lukaiti na palais bonjour Rio bonjour bonne santé oui santé ça va santé à Yomono d'abord oui c'est très important ouais santé nanga ça va Rio lelo yo ça fait combien de temps le roi non na yamba ote na plateau nanga yeba combien de temps oyo carrière non tout sur notre carrière non ça fait combien de temps depuis banda musique bon depuis na banda musique nakosala ba 30 ans. Ba 30 ans de carrière. Ba 30 ans. Mais na BCBG na 20 ans. 10 ans sous le qui là on a avant BCBG na les capé na bokesa sous le roi ba session japana le roi ba comment on appelle dynamique achat il y avait na Liki Jona Angela Moto na vélo na les kana ba groupe Jolino groupe Jolino ouais il y a ba Sampayo ba Soleil Wanga ba Shaingenge ah beaucoup non que c'est mon ouais ba Shaingenge après que tu biso ba Bill Bayokoya ba CNN donc voilà après on a eu qui na sali 4 ans et pas Madilu système ah on bête pas de femme Madilu système après ndé sikoyo na BCBG naza na sali 20 ans donc petit na Guy Jedem mokonza bana Guy Jedem le patron ya bana makala non makambo ba commune comme vraiment yo ramona commune ngala mona ngiringi ya mona ngoto mona nyangara ah vile mona nyangara numéro combien na nyanga 77 so na nyanga na sosa shaba ba Hervé Ferré ba na nyanga na sayo 24 ah tiko sa bisobo oui tika kosa bisobo so keboye te tika kosa la bisobo je te dis te tika kosa bisobo chair de poule amna jeune frère nanga aveni ya veni nyangara na nyanga nyasa mona bandana te oh non na ebi na lobane makamune zala ka tokoma awa tolongwa tokomi awa biso na ba fere toza bana nyangara oh so leki nga na sosa shaba ya na sayo 24 so leki kota badida kiese ba gi masayu kiyabo oleki yango kusani muke ete pa ba fere amwana ya ngiringiri ni bandalo ane nango ada beta ne musique na pergola na bandal ah oui azaki trop bandal po ada netinga azaki trop bumbu ba masa na za beta ba musique ba za na bumbu ba Jean-Louis Bikunda ba venanga Chico o azaki na Chic Star akufa pe son âme repose en paix ba venanga Nibo Maestro beaucoup plus bana ngiringiri ba ngai bale siko na époque na biso wana ba ngai bale nga siko na za fréquenter trop bumbu bana bumbu pe ba rolo ba no ri amona bumbu
Vous comprenez? Il y a un qu'on est faire azaki trop pergola. Na pergola ezali na bandal. Azao kende trop bandal. Il y a un ngengiri na Nyangara. Bango na Sayo Birmanie. Sayo 24. Sayo 24. Biso na sauce Shaba. Il dit moi na veni moko. Toza veni moko. Avenue moko bakaluji baba na ngiringiri. Kaluji na yi ngiringiri na Kasavubu. Na Kasavubu. Ya okende fréquenter trop Kasavubu. Bakaluji ba vient na Eldorado yeni mtu professeur na chant. Yi ba na ngiringiri. Ba Jantamisine Lisimo ba na ngiringiri. Mangoto. Ba na neti na mususu ba Bill Clinton ba na ngiringiri. Donc ngiringiri na mabele mame donc ba artiste ba belé surtout to kimba bambangu na terrain ya bondo wana. Nebo na terrain bondo, nebo na avena na ba faire beaucoup temps na bino pe. Oui, tout da okutana. To okutana sauf que ye akenda wengi avant yo. Akenda wengi avant nga ye bakaluji bakenda wengi avant nga, mais ce sont mes jeunes frères. Bakenda wengi avant nga. Bana ba différence. Yo na bango na moko za mokolo. Nga za vie na bango ti. Nga za vie na bango ya Norbert. Comment on appelle moi? Yann Norbert. Bah, on depuis que Yann Norbert. Yes, tu as bien Hervé. Yann Norbert. Hervé, na tutu. Tu vas na biso pena. Tutu de Kaluji. Comment on a tutu ya parlé? Tutu. Massa na grand frère na Gigi Lungu Moko wa Bongo. Voilà. Azali. Bana Paris. C'est petite une histoire, tu comprends que il est pas dans mon Ngirenge. Vraiment Ngirenge après ça venir na bango na adresse na atangi pe bato ba no Nyangara 77 so moni Magen gasomo Magen batamola na fere ye pas dai mona Nyangara na c'est na côté à Gambela na Shaba Gambela yo venir moko mais ba direction te kabola biso voilà affaire rigole là à mona ya Ngirenge à mona ya bandal te boki Rio a confirmé parce qu'il y a eu faire depuis la nenga quartier baba na quartier moko avenue moko Rio ça fait 20 ans on a papa chéri on expliquer biso pour na bino za rande nini yo kende wenge on a kende wenge eza na jeune frère na ngamoko que son âme repose en paix adomukulu de talent yemutu a memanga na milliers ya wenge amemanga nakuta na wenge kabwani tu wana avant wenge kabona nakuta tu dois travailler na les parrains de la révolution viennent dans Blaise Boula tu dois travailler na Massa na Al Pacino ba dois travailler na les rois de la forêt ba Kibens à l'époque ba dois travailler Kibens ba Bogis ba dois travailler na Papa Chéri tant ce que dans fréquenter ba Kibens ba il va parler Kibens na ba Bogis ba parler Kibens na Bogis non à vivre non ayo qui ne vivent aller to travailler na yé na avancer na idée Kima alors on a pas Blaise Boula comment travailler na Blaise Boula papa ndio sala ki bayo kabwana bakabwani wenge bakabwani Blaise Boula singana oyo futikala au travail na bato ba travailler pas Papa Chéri Bogis na Bogis ba Kibens ba vient nga Senado grand frère Chaingeng la parole ouais au tikala au travailler na bango comme ça tant to zonga au intégrer groupe et ça lié ba kene mikili to tikala pe to travailler na bango papa laisse ko Papa Chéri aye tant wa kena mikili Blaise Boula da chef d'orchestre ba kebe bana kuna so pe ba kamna ba nga za ina voyage wana te ba bebani alempela comme ce chef d'orchestre tanga zo wanda ba wenge se kabwani faut wana wenge kabwani ouais alempela tant ba kebe kili wana liboso mikili la liboso nga biso za kitele ba kesa Titanic biso za kitele ba beti déjà Zénith j'espère te Zénith déjà biso siko tant ce que ba kele ba ino beta Titanic ba beta ina Bataclan je crois après ça y que ba beba ina tourner on attend ba yo zonga na kin Papa Chéri bino musicien on a Blaise Boula on a kotara ati et d'ailleurs kotara misa madilo ça niti nini na wenge do ya kotara ati alobila yo siko benda film ngana na ngiringiri jour on se na uti ngiringiri na kemakolo
na pasoli makolo bandal makolo pont wana nini na ke station ma campagne mon frère tele on a papa chéri zayi na Esbay na comme na Esbay na ma campagne sur le qui Saint-Luc na komi wana boye oh papa yo patron ba yo koma yo kokota te yo moyo kota ezate bena filme makolo na ye bena na komi babina kota te d'ailleurs to misa ya madilu OK jazz na wenge simba ndeni misa ba père donc oza wenge esa ke na longo wana to na so na pale to yokuta na Kibens c'est non tema to travailler trop na Kibens to na cohésion makasi yango tilelo ba ba cohésion dio après na Kibens na Rio Kibens azu risque to yaka lobby to na ye lobby azu risque au coach sanga papa chéri pour Kibens na papa chéri ba ye bani pe na bas âge depuis kala baba bango na bango bana Gombe bana Kalina na époque donc Kibens ayo kende Braza ta bitumba ba Braza wana yo zonga kin nde ba comment travailler na mutu na papa chéri et ça que Kibens azu risque wana non ngafuna kotsa Rio faut que tu ça maquette mobo na côté peut tu travailler pas tu eminzi après ça nonté ouais après abimaki ba oti mikili bae 2 jours na kin abimaki tant azongi akuti siko tu travailler tu tia na période ba radio cassette tu tia siko ba banda pembe na noir tu tia siko ba maquette bilo tu travailler ba kanze moneti 48 heures tu tia yango na nini na to enregistrer yango ton papa chéri na yembi boy wote ka chanteur wana ya OK jazz wana mais am tacheva mais chanteur fazala d'ailleurs kutu tanga bima kina tanga zo ngabima papa chéri azali voisin ya directeur à banque super gérant koto agi voisin il y a général Mobo, est-ce qu'on a katikati. Moi ça général on a télim batemi, ba monani ba voisin baté papa déjà télim ba osola na. Papa nengo kenda iba bana pana yo ba au travail ba acha so makelele menaza o sepela na mwana moko vo moko za ko bima wana. Nya. Donc dans 48 heures dans ezaki nzembo wana. Abiso asale loko wana na za o sepela makasi papa vo wana. Il faut ezala na et vous sang atteint à disque nao papa chéri siko wana abimina les razongi siko na soir ba pese rapport no ba travailler qui tala ko tuning ba travailler na na sali voix musicien wana ya orchestre na ba père habité boye bisa ya ta na yego ya lisusu babi na ngate na kuti sous sentinelle c'est-à-dire papa yo lingi musana ngekufa awa patron abaki yo kota wate yo kota wande yo moyo kota ezate mba moko Boris Bondo za ko bima ayetina Rio wenge baza na test na bobongo yo kineka bobongo sala test na ona voix normal bakozo ona voix normal wana ntibo sala kana basi batie test côté mombo jiba na rep BCBG balancer appel na mukili que nous on a besoin il y a ba chanteur mais bino boya la bino pas prise on est pas privé c'est na mamba privé si connait ça là que bino yo kende na yo na bobongo ça test normal okota no na orchestre na nenga normal na yo kende na zai pe na l'art na me retrouver sur mpia longo wana upandi su makolo na longo wana na niati su diatila papa na kati na simana kota pacheli vie pachela ina simana ale verte na ke wana makolo pa pont makelele na ke siko côté à tu dois répéter pas ma dilu période on na bandal wana côté à maïzaf bilo mo bon maïzaf tu dois répéter ba côté wana na madilu na leki wana na siège na biso ba monio na mekio le ka côté te repesa kiti na moni siko master mo filo mamona a hydromer filo mamona ba bim instrument ba loya instrument ya ndeni na cop mo bo mena na transité massa na tchenga mo trans na zi combi bon marché tu dois répéter na bobongo
Naki on a compris un bon marché. C'est test il y a eu plus de 500 chanteurs. Mais parmi plus de 500 chanteurs, j'étais parmi les retenus. Voilà. Tu dis, on a histoire, petite histoire pour comprendre que Ninga Yaki, mais attends, on y a écouté banane. Écoutez des bananes bazaki. Nakutaki, bazoï de Agile Kibens. Nakuti Shaingi peut bazuyer. Il est passé à la test un jour avant, bazuyer. Ndé, baye kozwapenga. Après, on va jouer héritier Watanabe. Ah, la poulga. Ouais. Bah, ça fait période mon habit. Il y a période mon habit. Mais il y a qui kotika là parce qu'il était encore gosse. Il fallait présenter examen d'état. Jusqu'au tour des zénith. Papa Chreb non. Comme vous présenter examen d'état. Tu chantes bien, tu présentes bien. Mais tika là. C'est là examen. Tant que rozonga. Pour que c'est ali donc bah voyage c'est l'autre. Tant héritier atikali pe mokusa ya ndule akine maison et si ne peut kuna ti lelo la team donc voilà ici voilà histoire vous comprendre que to simbaka ba côté ya makambo histoire pour ça la bien mais ba ancien siko to kuta ki kuna ancien roi ba qui Emile alias Afande Alempela Mochoa na les parrains de la révolution et Blaise Boula na ba chanteur ils étaient qu'à 3 après biso to yoya pour tous ba second na bango secondé bango ba obenga biso ba PPU c'est Gilles Kibens azali le commandant de PPU donc voilà o ba ki mona poto za bana ba wana siko après PPU ya génération na biso ba ko za su ba ko za biso betanto uta mikili to ye ne ba su PPU mususu wana l'équipe ba ambule be to Canada ba mikili to zongaka papa chéri formé pe groupe mususu ne ba PPU wana ya ba Dolin ya ba Didi Kalombo ba Lokis ba Chiquito ba voilà ça fait presque 20 ans où ils ont appelé la papa chéri aussi combien de chances il y a Nzembo ba pesio nazana 3 chansons c'est quoi Sanguluma on to yebi nazana Muki Katanga Fleur d'amour Sanguluma 3 na mal au cœur ah mal au cœur banzemo ba musu ba linga ngo mingi ya banzemo à l'époque on est qui bato babando yo kango tellement mingi combien de solo vocal solo vocal na mwana tangi za te za moi ebele on sali combien de disques parmi la papa chéri moi ebele pe moi betara 20 ans tu sais ba disque ebele tu sais ba soyons sérieux tu sais ba quel est ton problème tu sais ba biloko ebele origitana nini oyo mona ke tana mo yo za nango obimisi monte pas bato pourtant so bapesa que chance te pas papa chéri et cause eloni non regret zate to kendera to koba regret zate il au moins soit côté na mon thème non ça fait 10 ans mon ça a discuté et c'est ça eloni ni cause ya nini ça qui 10 ans le to comment disque bimate non 10 ans to bimisa te zara que disque c'est ci là et là le disque le plus combattu disque c'est ci là je te dis je suis en train de venir c'est le disque le plus combattu papa chéri surtout si ça n'a pas de royemba mais soit l'inné ta inga qui ne robimisa disque il faut contre temps mon roya il y a 10 ans je te dis na 10 ans là que na mikili na 10 ans obi ndeko na bino mo bozaka na ye asala ba interview à l'obagi papa chéri akenda akukoyemba na studio te akenda kosa ayemba ni kuna studio te ayemba pe na studio te ti lelo prévenez que na bonne année à promettre il fallait disque bima mais bima était fallait voyager au fait akenegi mais akutaki na vacances comme vacances ba mindele bakanga ba office na bango bakendaka na batapoto ba yebi yango et celle qui moi ba bimisa sous disque ça qui te mais a quand même il a réussi par extrait au Yayemba. Teaser, teaser, tout le monde a un teaser, ça fait une année et quelques mais depuis teaser. Teaser. Akena oyemba te. Mo siko ba teaser wana. Nana yemba ba nzembo lokola ba Abeda Chou, ba Tête Tendai, ba Elga Elegance nana yemba. Rio. Teaser ngano te yebi que teaser il nous sera déjà clip ya nzembo comme dans 2 jours tout dans une semaine. Mais teaser et bimi ça fait une année et 6 mois on soki une année et quelques si le nzembo il a dit.
Tout le monde a papa chéri na mais yango siko non problème est que tant siko 6 heures ngolakisa que clip facilité botala morceau et puis ça nos sentiments pour comprendre ça zoa ki yango mais clip ajouté ça zoa ki yango ça na ba clip déjà eza ko leka na TV 6 heures comme tebando leka oui à 8 heures pour yebike na décembre za obimisa disque à 8 heures avant disque à relancer yango et ça là qui calcul na ende il n'a pas tenu compte ya vacances ya bateau babimisa ba disque il n'a pas tenu compte de ça tant ayo kenda kuti que non mundele akaine ba office na c'était ça bon le quoi peut 10 heures ezaki nango déjà et on a lancé qui pour nous répondre ndeko alobi que papa chaki na yo yemba te bon siko ba 10 heures wana na yemba ki rio mais il pas na bino tango mandi disque wana il ne yem to yemba na 10 heures yemba na disque ti alongwa ke passer l'album ne bimi ti eseli penini o sala pa lelo yo bati ti ya yemi petit zéro wana bongo tant et repousser bino te lelo yo bino moko de soir nde bozala la mouvement nde botala tant sous côté maison mère na ya bino e kokanate ndeni OK lelo petit de Solomon ya héritier Watanabe akendaki maison mère surtout tali carrière il y a 16 ans au tia sali na maison mère il y a 20 ans au yo sali na BCBG il y a sali banzemo belé na ba ko vocal belé koleka na carrière na bino na 20 ans non problème et puis kuna bango kuna bana ba ji ba chance belé ke bino problème ezaki pour anini pour bobeta na kesa muluba non problème eza ya programme ya mutu mutu mususu abimisa ko ne disque chaque jour abimisa net lelo na komo mona abimisa disque presque chaque jour oh disque normalement ezelo au moins bima chaque jour et je pas na mutu ba voyage ngo ba bon ba sali trop papa chéri aza artiste moi aza na structure na na ndenge na ye papa chéri so nga voyager après ça ba condition vous comprendre so voyage à voyager pas moins de 20 personnes n'enga voyager mais bon qu'est-ce que au moins ça va voyager tant ça va voyager 15 personnes conducteur a un beau contrat ndeni on a besoin de 17 personnes ou 15 personnes papa chéri non il faut 20 so moyen té aucun côté mususu ya linga kaninga za soki place wana ngongi mutebeta ki mutu wana beta ngongi fwazala wana place wana mbunda mutebeta mutu wana fwazala wana muteki bakanga bino c'est ce qu'il passe pour répéter batu ba yebité ba jela bino kana ba concert ils a fait partie côté ils a parmi pe côté ya batu ke ya ngo pe te karabaturi ne sais pas si BCBG répéta ti le batu ba yebina bango te ba jela bino kana ba concert BCBG répéta na baoba sauf que mara mwana eza ba habitude ya musique pendate mais eza ba habitude ya ba congolais partout otambola na monde totikala komona place bato bazo kota rap ya artiste te toza tokende États-Unis kutu komona kutu musicien bona cité tout le monde est neti wapi ba Johnny Hallyday wana na kwa ni yo zo ba Johnny Hallyday o tchani biso nenge musique ezala normalement répétition et puis biso to yebi ke toza ba rumba nek to biso bata rumba nazo pesa nazo loba logique ya musique place ba répétaka ezali place bato bayaka te parce que bon vivre les po yebi yo musicien moi mon prêtre mon foya faut mutu mo boya wana prêtre roya na rap na musique ezaka bongo te bongo zala ko tsa carburant ndeni sokweta yete na musique ezaka bongo te na musique ezaka place mutu azo répéter et lokwa cuisine azo lamba mopaya roya wana te mopaya rozelaka ba servir ye la table c'est comme ça normalement musique ezaka bongo do yango na boyinga bo comme ça musique yango lokwa ya ba mandia que notamment on a répété prêtre raya non musique ezaka bongo te musique ezaka no beaucoup travailler na qu'est-ce que salaire est dans la musique faut mais musicien faut dans la carnet d'adresse musicien nengo tolo bato ça 10 ans tozo bimisa te mais soko tali rio boy na bato ba bimisi lobby on comprendre que différence yena vous comprendre engelo banini artiste il faut dans la carnet d'adresse rio artiste faut ba na ba artiste faut dans la répéter nena lati ba Vera Florent boy pona zongo funa yeba na bato funa ba na yeba na ba Jean-Pi Mungala funa yeba na ba ba Gijou Maela vous comprenez et sika balamba rango
faut ba na batu yo zo zela batu ba c'est arrivé que papa Chirasa est là au moins à ma berry au fan d'ici pour sinon après c'est ma belle non mais so ma bezali to ba na biso tout nio da question c'est arrivé papa Chirasa est là au moins si on a mon thème tant qu'il y a peu muto banani kalo c'est président seulement be au moni batu bazora papa chéri bazoa kaye bien te papa chéri c'est un artiste très cool très courtois azara penda que il faut pas ayoka ka pe ba répéter na bino te cool non répéter na bino te ya vandi bino bo pese ba contre randi pas ya to moni voiture na ki place ya zo mba bino bozala soka za bongo pourquoi azara s'applique bien au concert c'est parce qu'à répéter donc on va filmer la raie pour ba l'accès te là muto alingaka boulot le papa chéri te papa chéri ya moni c'est lire loba papa chéri alinga ba bosere Sultan alinga ba travailler parce que flatté kaka te po alinga boulot ya mona prévenez que so bache lelo libaya ndule ya BCBG bache libaya ndule ya orchestre nyonso yo yebi na Congo o comprendre que na BCBG Rimberbeck ya kosakana te o sa dit que ambiance za na ndule eza ba fruit ya répétition des fois quand on a confinement yango na palais a ba voisin ba yebi des fois moi na zongi na tongo to ke rap na ke wana eza ba vérité na oloba au moins ba bengio ba tcha sko ba jour to ko eza mamba ba confinement mais ba benga bino rap so bo ke rap bo bando travailler banda 20h ti tongo na ye a ba petit na to quartier so tuni ba mba yebisa OK c'est moi ça la ngote pour dire que papa chez alinga boulot. Sauf que y a un boulot, on a place à travailler. Ils allaient le quoi cuisine interne. Batu bakoya wanati. Parce que biloko bino kasara wana funa rap batu baya wana keza sous repté. Wana komi demi concert. Moyen corriger artiste exact. Moyen no kata place wana était bien ça. Moyen ça la ngo exact. Parce que artiste ça mutu mo pas na moi qui est mon boui. Boko kata te onde no kata na place kata sous bandela na miso batu. Batbako ka satam su neti bobongelo bien te il faut le rebongama na kuzu ça on est tant ba ministère orchestre su ba ya na papa chéri bango on le gatam sourire ba oza pene loko ba odi na c'est ça la nga bien papa chéri eza na mutute o bato ba yebi papa chéri à 100% eza na mutute oyo que papa chéri a aidé te azate je te dis longa pour babo aider Shaingenge. Shaingenge. Et là, muto alia mbongo papa chéri le quoi shaingenge. Bon. Et là, on y a loba. Shaingenge. Torio. N'engane na loba boy. Papa chéri muto akundela nga mama nanga. Mama nanga kufi. Olena nazaki kutu na temps que nous ka ba cotisation te. Ezaki te. Eka mbala moko. Vous comprenez? Il faut qu'on lance la chéri ngandeni. Na ebité. On est au bagarre na kama matanga. C'est ça bête moi tout na concert au mode age ba beda chou mati. Ba bambika papa chéri yo donc ça kera beda chou, après jiba le bino botala ba beda chou. Watana ba leo. Ta ba parole pe watana. C'était pas comme ça. Parole pe watana be mais on la ta geni. Papa chéri lo ngoli chapeau na e atie boye. Mongo koti wana riwa wana pe. Si abeda chabaluga ke réalité à côté avec les mon awé la sala ba minga mais richa ça teke bote ba kakol pas en suka kuna to bando mon na ba concert be na to mona teke jibe pia na ba membongo aluve me kabula lipa ba frère be ba alia non to mona ngote cassette wana na répondre yo mais cassette wana otali yango bien te tala ngo bena bien au mona héritier il peut concert wana effectivement ayemba pété tant on y va sur une prise na tuni den oyembité asinga non na en Chine na bien na forme ayem singa bonjour ango akiti abeda choyer amati apesa ki papa chéri mbongo apesi par rapport nenga kana ki apesa chapeau abeda jimu talongo la ni batela kaka lisusu mto chapeau na ya ache papa chéri kota papa chéri akokabela biso foka bino bozala te balinga mutie trop mauvais de jibe ela batu neti tete ndai maboko bango hein
maboko bango mvwandu ye soka ye concert atambolaka ah yoki tena opesa exemple bango bandenge ezaka soka ye concert atambolaka mais abeda shi soka ye concert azotiaka papa chéri papa chéri siko bonyonga pe nango boka aya mo non papa chéri toyebi na biso système ntango akosisa ntango ndule kovide ayebi kono mwana mwanini ndenge ezalaka ki bonyonga pe nango de sopo bo tokonyonga nango nde ngana yamba shenginga bibino movanda na bilo na mutema bovanda na bilo na mutema mambo elekaka ne sala no pasi bomona ndenge oloba te ba olongolo mouvement omoni défaut ezali na biso ba congolais oza bien na mutu mais soko olongwe pa mutu obandi kokosa na ya kokosa obandi koloba makambo ozokosa na ya kokosa eza bien te Chai Ngenge c'est un ami c'est plus qu'un ami parce que tu es bien na bas âge tu es bien et pas joli na wenge kutute mais mutu papa chéri a foula le roi Chai Ngenga zate tomati toke beno ça la disque nazo zonga la réponse wana toke ça la disque à TH alempe la zawana mais ba pesa Chai Ngenge pouvoir charge à disque mais alempe la mochwa azawana chef d'orchestre papa chéri ayembi bonze mobimba papa chéri ayembi mais vocal ka moko ka ya Chai Ngenge nanani nanana nanana Chai yemoko ozo comprendre papa chéri a fouli Chai mais Chai tango akei le bano vie na yo fulanga on te que ça bien te aye ko sauver bino tam sourire de oyibi te ke Chai Ngenge ake ko sauver wenge BCBG depuis banda BCBG to mona ka jibi pe na betaka tolo na bana ya baninga o baza bana na ete lilo chéri be héritier wata na be lilo a sepilanga na ba feregola to mona ba coup de pouce ya wera mto sala ba fere mona ba tonnage ba ya ba Bill Clinton ba ya ko sapela kuna to yebi ke parmi bino to mona ta mutu mota bima sala férita BCBG to ba ta balobi wana Rio ça succès boya ils apona JB piano wana message JB piano to mona ngo te tebi bato balongwa kuna o balongwa bas meka kutu ko sala to mona mutu roi passa nord ku pesa mona mino passa nord ti le kutu disque bima même pas to mona ba mutu tanga o ba fuyi nyoso ya BCBG to roi o na nani Boutou ayemba Boutou na kumikima Caporeti Gino Kuto commandant de bord non vous t'incommodez bien on apprendre on apprendre oh mais on a na donc omoni ba artiste belé pe ba BCBG oh ba nouveau na biso on attend mino ba kize bino ba mikolo fo bolongwa ba botika bala mikie papa chéri qui m'a mandé jusqu'à recruter les bino de ba jeune ba couvrir bino non tu confonds mais ça va bon côté histoire ça va non ezaki bon côté BCBG c'est big deal grosse affaire batu ba na bango na nini na bango na ndenge na bango vous comprenez mais ce que tellement bazaki ebele ole artiste aya akoma neti aya koma ko remplacer mais ba ebele ça dit deuxième équipe bondo tika micro te so yo telemi bogisa na telemi kuna botidi depuis boko banda ti aussi ça moi botika micro eza faux soko cheba cassette à BCB je mona pe bo nze mona Rio ayembi yango mais Rio muto ayemba on a disque mona pe bona tiki micro artiste mso ayembi na ye wana eza nango ba faute de et puis elo muto boko lobaki beaucoup bat ba ezaki cabal monter bat ba monter cabal BCBG fa ba ki mikili alors si ko fallait ba longola bami ba en fait fallait ba panza BCBG ba panza ndeni na calcul ba salaki BCBG ba na voyage à mikili pourquoi ba na voyage à mikili soto esi ba na mayo ba Rio ba Kibens manani batika bat bolongwa et simbati makanso na yela bino peta non ngana moni ke ba question belo bungisinga ba idée si ça non zoka ba sous question ba musicien tout ça ndeni basali bake bakomo kesko neti na ba mutu wana o asai kabalo wana akende neti na ngaba ndeni papa chéri atindinga bino ba musicien wana balingolongwa te basanga papa chéri yango oyo tant to mata pod to ba mata pod mfubo benga na bango akepe na makala ake na mlemba ake ba asali yango ce qui faisait que to mati bat baza ko boya biso ezali nango dia ba montage
Vous comprenez? Il y a un montage. Pour na kosala artiste, ils ont acheté Motoyemba Randouli. Ils ont acheté, ils ont kaka talent ya mutu. Preuve ane que l'artiste na ba yaka, ayepe na boule que non. Tant que na musika moi ah, iri wana adam voix ba, so na kenga na longo la biloko donc a comprendre. Mais tant que ya, yemo a comprendre que oh, musala pena oninga za okanisa yango te. Le musala ya mutu mutu sala ya mutu. Moni mutu lokwa nono fuji. Nono fuji musala na ye mutu sala ki. To beti disque biso tout. Mais nzembo nono fuji mombamba ekangi koleka banzembo ba tout. Ndimi yango. Mais oui nazo ngala loba ba vérité. Est-ce que mutu ndengo wana est-ce que okanga ye? Kusala subo te. Oh, nani ma artiste te. Yo putain nzembo yo ndima mninga msu. Mais oui, nzembo fuji se kanga ikoleka yanga. Oui. Nga ba vérité bana kini pe bayebi yango na kendo ko sabatu makambo batu bayebi te. Est-ce que mutu so ko ayena monga so manzemba yona na fuja pour faire ça? Te o même nzemba na ba chef d'œuvre malgré et ça qui mu pepene moko te. Mais nzemba wana soko che yango che sangulu o comprendre. Ba nzemba ri za ba chef d'œuvre. Hein? Mais ba nzemba na ba chef d'œuvre. Ba nzemba rio. Yo mo pota ko loba ngona débit ao. Ya ba chef d'œuvre. Wena munga na ganchoni kagitsamu ikimina ikusanguluzaga manunga mamwina ye sangulu kwanza ba chef d'œuvre blague te soki mutu arate nzembo rio arate nzembo nzembo rio abimisa nzembo urate nzembo na mona kone bale hey na motema na ngayo kona jena kati kuna yo kolo belangai maloba kamate Maloba zumiti, liloba moko emeras kapinga je t'aime. Yona ebale, ngana ngambo Jili Weston. Nzembo ni wana urate yo banzembo yo za na wana yo raisonner peut-être jour yo mon. Il est rolongo ila côté. To ba proposer ka ngoto. Ce qui ezari na salle 20 ans. Exacté. On est là. On mona ba fabricage ba déplique ba hérité. Les locaux na ba bina filé. À peine en envié bango. Tu convié te. Ce que mona ce que ba ça succès yo peut pas se mourir au vendre ka ke banze momo jo beta côté kuna. Parce que yo moko de soi. Yo moko de soi. Ouais. Au milieu de l'année. Nous on a déjà coup de chapeau artiste et Mikolo va travailler ba ça mamoro et c'est paysan l'artiste le quoi moi mi lobela teta msu bande kono ba no bota mama fambalo ba yaya ah on a ba talent yo sana ngo jiba so mama pango so ba voiture ba na ba zo ba l'art mais yo plutôt to donne la peine à simana ya na biso na talent yo sana ngo au monique il y a pas que ça il y a pas que ça l'orchestre na vie. Il n'y a pas que ça l'orchestre. Si vous avez calculé, vous avez déjà 20 ans dans la salle. Il y a pas que ça. Je vais bien bloquer biso batu ya BCBG yo chaya lo baga lobi na keko secourir bloko bakanga na BCBG misa ko longa sa succès te na alba ko master te na ke pa we ransono a bi sekele wana a débloquer biso pour na ça la vérité à BCBG. C'est n'importe quoi. Hein? Ah bah n'importe quoi. Mon artiste na ebisa yo parce que na comprendre là ça ba n'importe quoi. Ah. To limbolé la batu, tam susu batu ba ko tika ba ignorant pour rien. To pesa batu, to limbolé la batu. Artiste yé moko, ne to tayo ko loba awa. Na mona place moko te que le roi de la forêt venanga werason ayebo abino ndeni ala studio abino ngai bo soutenir nzembo na ngate bo soutenir album Fabrigas na mona te que no bo football soutenir album ya héritier na mona te na mona na ko la ba preuve oui na mona Fabrigas moni preuve na logo za nango chango na montage anino peki bokele bola kisa wera son na CD ya Fabrigas. On sort la vidéo na mampata ba odami alobi album du moment yango boyo kayango wana déjà Fabrigas ça bete loko na ba ba sepel non vous comprenez to monisco Fabrigas ça le on a bina filé boyo ka bina filé le te to loba bina filé ya ça biloko na soki na ni nga da yego talani
Voilà déjà ça c'est le ba sepel na. Te ba sepel na pour Fabregas à déjà mikolo yo ngape na yo tala ngoti. Ya mikolo Fabregas. Léon a bien fait déjà ça c'est le moto ba nyonso ba. Avant ekoma na moto Fabregas ta sala vidéo ya nzembo. Bo so Fabregas a sali ngona oza premier artiste. Na na monate. Na na monate. Yem ta sala pena ke. Nzembo ko ibina fila zongi na studio. Ake no bandela nzembo. Ya bine te. Ba sala bongo te zana tsango bo. Opesa ki exemple ya maison mère. Ya onde to lobela na mona place moko te kaka ndenge ozolinga oloba wana non ezaka bongo te ezalaka ki artiste ye moko ezaka artiste ye moko osala effort na yo l'artiste yo moko nde faut sala olakisa bapreuve na yo mais coup de pouce pe tosola no boye eza te ke papa chez mutu faya kotianga na kiti oyo naloba il faut artiste ye moko artiste yo moko nde faut sala eloko no ezala bien de yo ça les logos pour baya ko tiao nani papa chéri ya ko non c'est pas comme ça c'est que ça nous artiste était artiste le roi va faire on a balakisa ba talent na bango moko artiste le roi héritier déjà talent na ye on le ka héritier na faire artiste le roi la Fabro mikolo na watanga komone trop yo sepelisanga fo ba plan na ye eza ye moko donc ça nous so Fabro so ya yembi ne bien te ba to yo tani donc ça nous va peksa bota ko fallait Pour unité. On a pris cet exemple yelinga na mutu. So nde oyo lingo koti sanga wana so na mutu koti sanga. Mais on a lobi o yelinga na mutu. Mais autant on peut fali. Bien sûr, fali poupa. Mobutu. Et ça libère. Attends ko mona. Ba bi orchestre no va peksa no. Non, bon seconde ni kas. Ba chaki tirer ta. Si artiste ça musane bien, ça la bien. Mais tu ris on yemba tout le monde ba Joe na kera mystique. Est-ce que papa chez toi qui a poussé ba bon? Non, yo mon artiste de toi-même. Il faut là c'est de quoi tu es capable. Producteur hier bio ça les disques. Ouais. On a compté au long tout ça dans la BCBG. Tu sais il y a ça la disque, dit ça la disque na BCBG ça sujet tabou ta. Oui. Donc qu'est-ce ça bat? Papa chéri hier mon quoi loba yango. Abi ko ça la disque na BCBG et ça sujet tabou tout le monde on a le droit au ça la disque. Prévenez. Prévenez, on a un exemple. Tout prévenez que va passer qui Abraham. Mais Rio Azawana. T'as non Rio Azawana. Non, c'est parce que Abraham n'aime pas qui prend bien ça bande mon aïe. Mon collègue ben on a appris na bien ça. Na ça la disque boyo kango, na BCBG boyo kango. So na tuni question to et ça la mabe. Relation ni bozala nango na bogis bompem. Si lelo. Ah bogis ça na wana kutu donc to benga na mapasa wana lipasa nanga. Si lelo. Oui, si lelo. Tu as une interview ma auto ça là. Ouais, Siliki li ranson. Il paraît tibo BCBG tindi asi ki la ranson pa pesa ranson banzembo. Apesa imbongo te. Ana kanda so azongisa sa okangisa ranson. Ça ce n'est pas BCBG. D'abord BCBG ngolo bani. Bon chic, bon genre. Ça ce n'est pas BCBG. Wana eza bonne manière te. Mais ana yo pour te wana eza na BCBG. Te lo bande tamsu bogis asali mamu na ndenge na ye. Parce que yo ce point de vue na nde bogis anga kangisa rapport banzembo na ye. Te na ndimité. Na interview ezali ele kasiko na internet asala ki émission ça fait 2 jours yango. Na ndimi yango te. Na ndimi yango te. D'abord nanu bogis bompema po akoma na wenge na vie ya wenge. C'est président Werason. Oh. Papa chéri alaki master ya les rois de la forêt. Bakendaka kota la grande sœur ya bogis na Lemba. Oh. Vous comprendre? Grande sœur ya bogis azaki copine ya président Werason. Yakala. Il y a un bon frère. Bogis a un bon frère. Yakala. Donc bogis na Werason a vie na ya palin. Et là tu m'as mwana te. Le bagage relation ya papa chéri na bogis ne yi ko intimité yi ko koma makasi. Tam c'est dans ma makila. Mais pour baye bogis bopé baye na wenge na bamisien ya wenge c'était papa chéri na Werason bakenda ka pa ya babogis. Kolotika pona papa chéri ki na kotika Werason pa babogis. Wa ba wera yi limana ya na yakala. Voilà, master na ye. Et aneti masa na ngamoko boye tokena na ye na otike pe pa copine ne moko boye. Toke pe to komi ntaba kena kuna ne bakuti petit moko boye ala mo amuke mais ala parole aye ba komaka pe bien. Nde Werason tu ko s'intéresser. Vous comprenez?
C'est que logique, Bogis, n'inga sala, bon, on a ça ma bé. En tout cas, il y a un andimi. Et puis, il y a un Bogis, Moutaboania, Nandimi, le wanté. À moins que on a au talent, on a eu peu raison. Na minute, on a peu raison. Nandimi, on te. Il y a ça ma bé, so, il y a ça bon. Quelqu'un qui s'est rançon, il y a ma bé pour. Bon, voilà, moni, on est à œuvre, ya Bogis. Il y a mon Moutaibelo à cause, ça la mène à limité à Rolo Babongo. Nandimi, on te. Nandimi, on te. Rio de Janeiro, tout le monde qui n'a pas de maintenant, on a des questions, mon ami Tonel. L'album, ça les 10 ans. Il pose un nzembo. Bien sûr. Muto yo ya pesa rombo yembela. Bosuka nendeni. To suka ndeni disque bimité. So disque bimité romio kati. To sola trop bien. Suka kufina kasi. So kufina te ola kela muto ba tena na takeli liwa. Azana akufate. C'est pour ça que disque ebima nango. Là on est so dama. Disque ebima nango na après ba makamboka so mokili se stabiliser. Tena bien. Là on est so dama ngo. Ay lo da ba plein titres donc c'est là on est. To yokana kike so disque bimi ayoka nzembo na yeti. Mais siko disque bimi ta yoka nzembo na yeti. Il faut disque ko bima. Nda yoki nzembo. Bongo te. Ate so na lo bima pe. Ya contrat. Voilà. Et là, tu me souviens, bisanga boboka bona disque aba kufala bon mbayo kama banga siko bosanji bolongola ngo te mabanga soki eza baboka yo déjà baboka yo mais quoi d'ailleurs disque za na on dia na mikili to ko na temps ko rectifier ngo te disque za na on da mikili soki disque bimi babo yo kama banga ba bien après ka disque so jour ba tusu ba bina ngone wana ba mire o to yo kala banzera ba musicien BG ba na kana ya mabe jour disque on est obima ba départ au salama il y a danger il paraît que tu peux pas chercher à comprendre que bon kanda yango boya il voyage à Turquie pas mona ba msuba otika ba déjà ba blabla ba blabla bilo pas ma pamba papa cher boya il voyage à Turquie c'était que ils avaient ba clause msuba ba contrat et ils qui vraiment respecté té et on a ce que papa chéri a ça la raté qui ba katsa ki balé pona au mona ga ile nyamboka il faut ba norme ça là. On a voyagé à 20 personnes, 20 personnes. Si on a voyagé à 5 étoiles, 5 étoiles. Ma mission est comme de voyager qui yon ni Rio. Je l'ai moi petit, des petits mots voyage chez yo. Oh ni ne base non, BCB ça bon même une amie qui était en tout Kenara. Tu vas dans un hôtel. Papa chéri va en hôtel, ma mission va en hôtel. Mais bon quand c'est ce Kenara, ce qui est Mikili. Patron va en hôtel mais ma mission va vendre pas bateau. Papa chéri dans la condition na celle en musala na ye. Et on monte que na Turquie, ça va blabla, ba ba créer kaka, moi va ko créer, on va masolo. Parce que si les BCB carnet d'adresse na nous on ya yo neti yo boni muto yemela nzembo parce que si le bo solo la pe bien. Trop bien. Neti le bipe to solo ina ye. Parce que a tout bo solo la ba noni. Ah, on ba nini disque na bimite, so disque bimi on sepela. Ah lo noni yemo. So neti bon ya yebi ke na tsele mama na nkunga asepela ko tsela mama na nkunga mabete depuis ya bano yebisa batugeri ya emelinga nzembo bozela inane bozela nzembo bozela 2 ans bozela nzembo bozela 3 ans bozela 4 ans 5 ans 10 ans yebi mana ngo ka mikolo kalater bo comprendre pourquoi pe disque ngo erumelaki yebi mana ngo kalater ko banga te o bangani ebi kozo banga ya rien en face ebi na ebi ke batutune ba monde ante balingango balinga disque wana basala se balembi kozelango bozela ka boza kalme bo yoka bo comprendre na BCBG dara BCBG bo comprendre ba fanatique no balinga mingi balinga voir Rio il manquait bango ça fait 10 ans ngo et manka bango Rio ko ba fanatique wana nini ya BCBG basa 2 ans musuwa mo bananga benjo ko isa Rio te asade satanze bo misango tape ko misapenze mo tape mbeli na ndenge mo longo no ka BCBG te lokwa yango rume yo bimisi na yo ningi na opembeni te wana siko to longo na règlement d'ordre intérieur Rio a travailleur na BCBG bimisi disque te mais Rio a bimisi non ezala te a bimisi single te ezala te ezala ka ke soki BCBG bimisi
lokwa rio pe eloko eza na kati ya eloko ya BCBG ebimi na yango raison na pe un jour ça groupe non et il repère ma canisse non il y a pas que ça vraiment ça les ebele sans tête moto non mutoaza éternel azate nyonso auto même émission to sala et koleka même YouTube autant soit YouTube pe koleka oyo eloko tika kotikala ka ezaka liloba nzambe mais liloba YouTube yango etika nyonso ekoleka ozo pas même nene baloba les paroles s'envolent les écrits restent même les écrits eko kende liloba nzambe ndene nzamba lobabo wana nde kotikala ozo comprendre donc il n'y a pas que on a besoin de la question il n'y a pas que quand on sala orchestre il n'y a pas que quand on ma deuxième papa chéri makambo nzambe tanga akeli mutu na ba atu ebele vous comprenez yo ne oza botanga classe kaka pour ça na YouTube te ne za boso ba cheo na banque au sala vous comprenez ne mo na Rio je me souviens beaucoup mona évangéliste Rio par exemple on appelle cet exemple même pour mon côté là mais oui on a envie on est fort la loi bateau ba ebi bina makambo nzambe bakotanga ba savoir pour ça la idée on a dit que ma papa chéri ebomendeni ebomai ebomendeni liza oya kanga kiono raisonner mama nzambe mamo papa chéri azaka pona Rio te papa chéri Rio akolongwa papa chéri atikaleka papa chéri on a un problème Rio azu appelle à nzambe Rio ne te vandi bo pa nzambe alelisi appelle yo nakutu Rio kuta Rio kuta kwa o résister ndeni ata papa chéri alinga kanga ndeni omona ba photo mo ba publier na Facebook ya ndeko na bino mo boza ine pe na orchestre na ba tampo bo ya ba ni omona kyango ba biza cause BCBG nem te sali ke ba bisa ba photo ya nani BCBG esendeni ke boni ngabo kitisa ye pona feature nga sali na ensemble misi ba photo na ye ke bongo pona nini babimisa ki ya Gino te Gino pe pona nini babimisa ki ya Lempela te pour ngomba yende mtasali feature na we ensemble na to lo actualité za ye na we ensemble ouais za ba blabla boyo kanzi papa chéri za ndeko wa we ensemble papa chéri wana za wenge prévenez que papa chéri bana wera bayaka ayambi bango bien ba héritier bayaka ba frère bana ne otoloba awa ayamba bona za wenge c'est la famille wenge et puis c'est na za pire mutu ya papa chéri shaingenge relation shaingenge azali nango na BCBG il est ko tuna yanga na papa chéri parce que c'est na za ki pire yana na za ki pire papa chéri shaingenge ayo ya pe wana. Vous comprenez? Donc, infinité de makasi. Comment papa chéri qui ça Babylone? Non, ça c'est. C'est aussi ça, c'est une émission à Bissau. Maintenant, tu gagnes la question, mon corps retourne parce que il n'y a pas de musicien et makambo nyoso. Et ça, on est une chose de mon innocence au manqué fallait pour pas. Na be makasi. Na be makasi. Comment moi mon ko manqué mon colo? Ma be makasi. C'est la ma be. Mais oui. Mais ce que ton mon a innocence au manqué fallait pour pas mais. Ma be makasi. Mais si be piano chéri innocence. Non, des apona bongoté. Et la relation ya mutu na mutu. Et ça la commandé. Ni mon a mankaka fallait pour. Mais mon qui est bazo chéri. Oh, mais nazo comprendre té. Il y a les qui na TV tam soit dénigrer mutu. Mais si ko lobby akakuta na papa chéri benga na e. Nandimite papa chéri ki na akekoluka petit wa. Te yoka soka yebiso fo yoka. Papa chéri a mutu moral, mutu ya bonne manière. Alinga mama na BCBG ndenge zana ko bunda, ko fingana. Ezelo moko ezalaka te. Oh, existe. Ba guerre wana la o Rio bo sona mikona ki mes ba yo wana. BCBG bongo ezalaka te. So nanu mutu akobanda wana za suspension. Mutu akobanda nanu ko finga mutu. To ko banda o ko bunda, o longwe. So to suspension. Vous comprenez? Mais ni on le battait que neti to na kata avenir boye, na ba petit na avenir. Petit o ya moi muke a manqué mukolo. Mais moi la muke na so to ngala sepela bongo te. So moi muke to kuta na solisa yete. Waza c'est autre chose. On manquait ça autre chose. Mais que sur la relation il y a papa na moi soit leki na moi ça peut autre chose. Mais na suka papa roya sa moi non et le sala ki ça qui bien te.
comment yo ko manquer mukolo na yo. Et ça bien un artiste yo biso to mona toke neti concert côté mo ba concert za net ba jumelage. So OK boy. Pour moi na bena waze kwa za wana. Papa chéri pena viens nanga Félix waze kwa. Apesi mbote. Mon vieux Jossard, et puis vieux Jossard. Papa chéri là c'est la bonne manière. Donc on va bien un bon chic bon genre. Aro c'est pelaté mais aro dingo baté que ceux qui petit aye pas na pour na liso na bango mususu a répidier. Non. Tout même dans cette émission na biso pegi boki de job na caméra, je l'anga rio. Faut s'adresser na ba fan na ba na mingi. Ça fait 10 ans où ba ka so voir rio té. Aïe ça manque quelque chose. Na habité bon ba ça nous sur 2 ans, 3 ans, s'adresser na bango. Pegi soira yé. Ba fan na biso bolinga rio, bolinga BCBG. Merci d'abord pour na ndé bolinga groupe na bino. Disque na bino tant entendu ezobima kala mingi te donc soka ba pandémie o sili banini mokile se stabiliser nango bozo zo disque na bino donc voilà merci beaucoup de pour nous soutenir biso merci beaucoup petite sœur nangai petite sœur nanga na Suisse maman bonheur maman bonheur merci beaucoup Nadine maman bonheur. Donc voilà quoi. Merci beaucoup pour nous soutenir le groupe Nabino. Merci beaucoup Vienangai, Jean-Pierre Mungala, Yagigi Mangwana. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bazan moi belé quoi. Merci beaucoup. Merci à trop pour soutenir le groupe Nabino. Sir Langa Marlène Moulangala. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ricky Ngenge. Merci beaucoup. Vienangai. Klet Kabeya Korino, Patrick Djamba, les millionnaires japonais. Grand merci. Merci beaucoup. Petite sœur Nabiso Magin Kole, Swabango, Maman Emerald. Merci beaucoup. Master Nangai. Sorozo Mirozo, grand merci. Mais habité, ils ont déjà occasion de couper ça déjà. Donc il est là déjà. Déjà. Dites qu'on appelle ici Eliano Boutique. On a un compte il y a Peggy Bokele. Eliano Boutique. On a un compte à Peggy Bokele. Dites qu'on appelle ici Eliano Boutique Boé. Un compte à Peggy Bokele. On appelle ici Ange Moaka, Ange Yaba Moaka. On appelle ici Mbote Bo. On appelle un groupe Serge Pava, le prince de Paris. On a un groupe s'appelle Mathieu Mbumba, l'administrateur. On a un groupe s'appelle Jean-Paul Kalema, London British. Et Dobila de Londres. Wagi Guillaume boutique. César Passoti Yango Ilobo kwa Nzambe. Motema Alegria. Napesi pe mote place Azali. Napesi Monica Misenga. Abima Miss na kata États-Unis. Moi bana. Napesi pe mote. Voilà. Merci beaucoup. Merci à 11 mois kananga bamdeko. Napesi mbote. Napesi mbote na batu tout balinga nga de près de loin na lela bino tellement fort. Si nga linga ko pesa nga ba petit nga mimbalo mbote. Bango mibale baza misato ko opesela nga bango bambote Fiston Steda Senda Fiston Steda na pesi mbote gloire de la Snelle nzambe siko moko pena za wana trésor nkole lentelo na pesi pe mbote bango ba assister biso et sali pe bien frère na biso na pesa na simana Ferro Delfindo, on a PCP Mbote. Merci à Peggy Bokele, merci Nayo. Nous avons mis sur on a parlé. C'est un mot de te remercier, Barty, c'est basé Belé, au l'équipe Bango, Nafnu, au l'équipe Barty, c'est Belé. Parce que tu as beaucoup de talent, frère. Merci. Talent, ça l'a bien. Et c'est plus ça, tu as non. Mais écoute, tu as eu au cap, non, so guéri. Le bagage, c'est pas ça, nous t'en posons, il y a un bananique. Sinon, on a là, c'est ça. Tu n'as nga siko pese beje no répéter na kwa na gale d'Israël na kwa na biso nga na mona Gombe nga kola na fait une diporte na biso totanga na bralima bo bon ba répéter na kwa na biso na kwa na gale d'Israël parce que il faut que na kwa na biso ko tout pe parce que ba mapa ouais tout que na kwa na gale d'Israël bese ce que répéter on a histoire 10 ans passé 10 ans ouais maman lo ba na gale on a quartier moko période wana yo va na pa na kwa na biso nga na vana
ozali quartier moko lero wana oyebi kaka na salue masa na ngai Andy de Paris en direct de Lubumbashi. Faut pas moi numéro na téléphone ouais na salué Roger le combattant na salué Roger ML Moulenda numéro na ngai téléphone ezali 09 98 85 26 63 ça maintenant plus 243 code mondial 9 98 85 26 63 ya Willy Moucheni 9 93 9 98 9 98 85 26 63. Merci beaucoup. Le temps là Willy Moucheni ngo ba 00243. Bah si ba yeba dia. Papi Moucheni. Yo 00243 te. Yo na Papi Moucheni. Mais surtout on bika 00243. Le code mondial. Donc on bika no on eza ya Willy Moucheni. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.